Maman Bellevue azalaka wana pona kolambela biso de lubu ya sika. Film na biso meya culpa to consommango to longwa na distraction famille libota. Na yeba ki da dès le début distraction ba yela ki biso ba lobi ke to zokumba ba ona distraction mais nazo féliciter pe ba ta famille libota en tout cas ba kumba mimana na ona distraction na bango te. Entel aloba ki boye biso to répliquer boye. To répliquer koto bango ba loba boye. To boyango. To za la focus na film na biso. Famille Bota, to lamuka penza to consommer film na biso. Ta la sœur Marie-Hélène niveau etika ki biso. Assumer place etiki biso. To consommer meya culpa parce que fierté na biso. Eza ba film. Voilà, en tout cas, tu consommes film, et tu as la famille Bota Mobimba, tu consommes film. Au temps du premier épisode, tu es oh, papa, tu as la deuxième épisode, après, tu as le troisième épisode, Zonga Tala, premier épisode, on a le deuxième, tu as le troisième, quatrième, Zonga Tala. Tu consommes film. Ce qui vraiment tu as belle vie, quand tu as le moyen de soutenir belle vie, quand tu as le film, non? Donc c'est là-haut. Mayonnaise n'est pas vivre na sentiment, na sembla pe. Mayonnaise n'est pas yaya mayo, yaka na plateau, so ba poser aux questions à belle vie. Ton dima na biso nyonso déjà alobane kama belle vie. Aya okoko sa ba tuteke o mukolo moko. Donc consommer film vraiment famille Bota, donc consommer film. Bino mo boloba na biso ke bolongwa na distraction. Biso to longwa na distraction, bozo consommer film était pourquoi? Parce que biso to répondre ba tout. Tu dois répondre ba tout. Ben oui, peut-être na mona mutango ya malonga o ngana ya répondre te. Olobi? Na mona mutamalonga o ngana ya répondre te. Mutamalonga répondre à ça te. Biso to lobaki guerre ya lelo, photo ça la guerre. Par exemple, vidéo salami na TikTok. Na TikTok, ba Pechalov baza, ba Dinachou baza, ba famille Bota baza, ba soki ba Poutine bazali, ba Genilov, baza belé kuna na TikTok. Et comme ma famille Bota ndeni. Bango moko ba oloba ke mams inspiration esili. Batongi ba lobi. Akobi Michael Jackson. Bimbo ya yokisi bango Sony, spectacle ya yokisa bango Sony. Batongi Yaya, to lo baka ata ba réseau awa, to mona ba kikebi, to mona ba konzo, to mona ba président na biso ya ba groupe na biso ya local awa. Soka yé penza lancer défi na yeke ngana obeta mayalos. To mona penza ke oui, ba acteur na ba actrice ba sala ki spectacle. Oui, si. Ba sala ki pa yebisanga si la spectacle ni na sali. Spectacle ni na sali et sali makambo pe sali gaziwan. Belvina la mukazo a décision que muto nyoso otanga kombo na titre na kombo na miniature na copyright. Ya. Olobi? E ko koma makambo. Te banano eloko lobi wana. Olubana. Belviso a lamuki kana tonga lobi que à partir de l'autre trop c'est trop. A déclaré ta 4 combos. A déclaré ka ba kombo na ye nyonso. Nyonso wana. O elongi na ye, kombo na ye. Tala ministre ya culture et art sa réunion na Congo. Tika boy. Je te jure. À ça, sa réunion, Madame Bellevue, pourquoi on va Congolais nzala? On va Bango nzala pourquoi? Parce que banane autorité morale na bango maman na bango sila. Si na mutu ya suka, bango nyoso balia kana komba Bellevue. Si balia na komba Bellevue. Inspiration exacte, ya on a esa bino ke sila tema yebi kokomate alongoli polémique ya musique ya na ngona théâtre akumba biso na distraction ko Bellevue tellement ye asimba big oye komaka ba théâtre nyonso ya Congo atimbela ki ba o nyonso ba yuma ngana lakisa bino ke ngande mutu na simbi écriture na Congo Bellevue te mutaloba ke mayonnaise joie kizengi poza limiter na ba rôle Bellevue te parce que to yebi lelo kizengi oya ko jouer na théâtre loba obandaki ko jouer normal au sali AVC des films salini et continue au belaki au sali AVC yango film et continue o kaka mayonnaise nenga jouaka bongo kizengi Sylvie et Seka CG abengi ya mayo za tournage na Bellevue production a joué des places réalisées.
Voilà, mbote na bandeko tout bozolanda biso de partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox de la presse, Papa Koulouta Famille Bota, Mobala Litutu, Yamboumana Zolo, Boté à Deuxième République, Moukou Amoko de la presse, Bakombo Ezakoya Ebele parce que tu vendis ça ma solo na Moussala Oyo. Merci beaucoup Nabino, tout bozolanda biso na Active Final Télévision. Vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Active Final Télévision. Papa Koulouta Famille Bota, vous comprenez l'attaque ou na Emelibino, Pamela Matondo. Oh lelo, en tout cas, émission yo, bato bozala moi likayabu, bozala moi mai, faut bozala parce que la vérité que le bama lelo émission yo, parce que et puis to sala, oh to sala toujours Nabino rendez-vous zaka, to sala promotion. Parce que biso to ndima to benga ma ba mikala ya belle fille na kenati na niveau na mi benga ki zengi ya belle fille pona ko lakisa ke bolingo na lingi ser nanga qui est belle fille kandi Poutine de l'écriture. Donc to solo bela déjà film oyo mea culpa oyezali bozali kolanda ngo wana et ko sala toujours promotion et puis to ko ramasser moi muke moi makambo oyo ba te belé ba mal compris ba solo ba na internet. Donc je suis déjà avec Pamela Matondo, oh déjà nazo pesa bonjour. Bonjour Papa Kouloutou, bonjour na famille Bota Mobimba, famille Bota pas de distraction. Biso to loba mingi ka ba consommer ba film na biso, film na biso o mama vie a teli biso lisusu, mais ya culpa. Mais la culpa na olinga obenga mais ya culpa te na loba kamba mo c'est ma faute. Donc na sala bolamu, na sala mabe faute no sezongela kangai. Ah, elinga loba bongo. C'est ma faute, c'est faute na ngai. Ah, retard. Consommer vraiment film et ko sala biso vraiment bien makasi. Merci beaucoup na yo pe Papa Kouloutou ndengo zuli kanisi ya ko yamba mukona lelo. Continuez à s'abonner, à liker, à partager vidéo vraiment et que ça la biso bien. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCG, la maman qui dérange, Regan Ngo, ma garçon Paris, papa Sam pour le nécessaire, j'étais sali aussi. Ma yaya chérie na Katia France, Wana Jeanne Ngoso, j'étais sali, Blandine Panzou Bambo Teno Belé, maman Gina Mabia la ma chérie à moi aussi. Ba question et ba réponse. Voilà, tout ça déjà na Pamela ka ndenge to loba. Tout ça toujours, tout ça Moussala. Merci beaucoup na Mamita Dina de Belgique, na Pesio Bambote Belé, na Pesio Bambote na papa Jaboud Maembo Mote, ma maman Anas, na Pesio Bambote na maman Fifi Makuta depuis les États-Unis, na Pesio Bambote na Bibi Chiesanga BBC. Voilà. Pamela film les loto le bela mela culpa oyo. Ils allaient filmer au Belvi Kandi Poutine de l'écriture a commis. Les loto c'est comme si famille Bota oyo batala ba filmer na biso ba oto lobela kaye c'est comme si on est distraction côté makasi tout le monde a ka mususu wana kaya babakouk ba yaka chaque fois ba ndeko oyo bazaka entouré par si là ba yaka na ba distraction moko boye c'est comme si na ba fanatique na ba biso to lobaka na télévision c'est comme si on est to côté na distraction ou comment parce que ba film na biso ne to kendela kapena qu'on se le dise et toujours kendela nango bongo te okolo bani. Ok, merci beaucoup Papa Kouloutou pour la question. En tout cas, famille Bota, on a le na débit, pas de distraction, tout consommer ba film. Au moins na vie hein. Soit tu as l'examen d'état, ta dissertation, ta examen à fin de l'année. Comment que moi na l'année maïe dans la classeité. Soit que bobandi ka ça l'examen bo alinga distraire bino parce que bino pe beaucoup maman na distraction. Soit qu'il y a 8 bino pe ça nini bozoate. Donc moi na maïe les siko ku maman na distraction te maman belve azalaka wana pona ko lambela biso de lubu ya sika. Film na biso meya culpa to consommer ngo to longwa na distraction famille Bota. Na yeba ki da les débit distraction ba yela ki biso ba lobi ke to zokumba ba ona distraction mais nazo féliciter pe bata famille Bota en tout cas ba kumba mimana na ona distraction na bango te intel aloba ki boye biso to répliquer boye to répliquer koto bango ba loba boye to boyango to za la focus na film na biso famille Bota to lamuka penza to consommer film na biso ta la sœur Marie-Hélène niveau etika ki biso assumer place etiki biso to consommer meya culpa parce que fierté na biso. Voilà, en tout cas, tu consommes film, tu as la famille Bota Mobimba, tu consommes film. Au le premier épisode, tu es papa Kouloutou, tu as le deuxième épisode, après tu as le troisième épisode. Zonga Tala, premier épisode, tu as le deuxième, tu as le troisième, quatrième, Zonga Tala. Tu consommes film. Ce qui vraiment te linga belle vie quand moyen de soutenir belle vie quand ça a coûté la film, non? Ben oui. On est les aboyés, biso to la biso ne loko to pesa belle vite.
malgré aza mutu akoka na nyonso te mais toza na eloko vraiment oyo tokokopesa ye te eloko oyo biso tokokozongisela ye na oyo lelo aza fierté na biso na comédie eza kaka kotala bafilme kopartage eloko oyo biso tozongisela ezalaka yango wana sans ya kozongisela partage ya bafilme na ye eza na eloko oyo biso tokokopesa belle vie te donc toconsommer filme vraiment famille bota toconsommer filme bino mo boloba na biso ke bolongwa na distraction biso tolongwe na distraction bozoconsommer filme te pourquoi parce que biso to répondre ba tout to répondre ba tout. Ben oui, peut-être na mona mutango ya malonga o ngana wa répondre te. Olobi? Na mona mutamalonga o ngana wa répondre te. Mutamalonga répondre à ça te. Biso to lobaki guerre ya lelo, photo ça la guerre. Ya ba promotion ya ba filme. Oye penzo tangi kombo ya filme ya bino me ya culpa. Oye penza ke écriture ya Madame Belleville. Oye to sali guerre ya ba écriture ya Kokoma. To sala guerre te ke oh ya za makolo poussière to sala guerre te ke ya ke na ikosa ki Michael Jackson te to ya ko sala guerre Maman Belleville akoma ki film intel o pa koma ki film intel. Yango wana nde ekotombola biso to ke liboso. Voilà, yango wana nde ekotombola biso to ke liboso famille Bota, je crois bien Pamela Matondo azoloba bien makasi et puis azan face à papa Kuluta famille Bota biso to lingaka Belleville ka bongo. Si. Quel que soit beau traité de tout biso to lingaka ka bongo. Et na bandeko mususu oyo surtout leti basala ba chaîne oyo basala yango pamba te. Oui, ezali ba business mais pour mutu pa fongo la chaîne achaka particularité ya makambu ezaka ya Belleville c'est qu'alingi Belleville kandi makasi. Alors famille Bota to consommer film et ko sala bien mais là moi pe suna moni c'est comme si ngana yeba ki famille Bota na comportement te mais na komi ko ka batu musu bazo ba ke famille Bota comment finga batu na ba commentaire famille Bota comment sala boye bon eza question mo kana tuni ngwa en passant est-ce que yo yebi pena surtout pour famille Bota sala ba maman et na ba papa est-ce que ba papa na ba maman biso to yebi wana est-ce que ba ko comment na comportement lokola nde to monaka ba ne on so ba bakuk ba ko finga davina na ba commentaire wa si ba finga na maman na est-ce que famille Bota yo yebi ba sala comportement wa d'abord famille Bota mon côté aux années na tant que ça faut compte pour finga ba oui ngande na zaboy so ko sali émission na yo émission wana oyebi ke o finga Madame Belleville o finga muto comédien o ngana lingaka en plus o yana makamba lokuta ngamoko na compte na nga na yaka penza na komeli yo ke okosi nga nana tante ok ça faut compte na obanga nani pe ba osanga nini pe ba nani do yo répondre bien na compte na yo moko alo wanga yango moni mwana ana ke okosi na makambo pa minata ke na finaki ya minata parce que na commentaire ki na compte na commentaire ya vidéo na yi na commentaire ki ke makambo ono ba izala lokuta tango yo finga davina yo kutu mobali akosa yo asuno na bana kima tika boy oui na commentaire qui na vrai compte olesko aya en personne tête à tête mbunda mbozu atuna ngake o commentaire qui na vidéo na nga pourquoi ake kosela nga makamba o kosela ke o finga ki Aminata o ti lelo Aminata o la vidéo a monité nga za perezité nga na za perezité o yeto ye piken na obanga te parce que so sali likambwana sepeli singate na ya na compte na ngamo na na temps ça faut quantité mais bato ni so ba finga ba on internet ni na ela ke ba famille Bota to ba finga c'est ça le problème. Faut bien comprendre que l'autre mot que ceux qui battent combat famille Bota te batangi Belleville candidat ba otala maté parce que l'autre on a été concerné famille Bota te et concerné Belleville candidat faut ba ya ko citer comme na bango parce que ba yebi ke bango de makambu nde zakuna oui ba yebi ke makambu ezakuna faut ba ya otanga parce que par exemple vidéo salami na TikTok na TikTok ba Pechalov baza ba Dinachou baza ba famille Bota baza ba soki ba Poutine bazali ba Genilov baze belé kuna na TikTok et comme famille Bota ndeni yango ndenga pe na okamo franchement bozo rêver makasi hein bozo rêver makasi biso ye toza nani ventilateur yango e fula méthode to ka me Belleville zo attend to ka boité on toka te beza comment muta niveau mususu comment musika bovanda sujet wana bovanda la bana les premiers les 30 ya kombo ya Belleville donc toloba eza bazo kosela bango ba fan ya batu parce que il faut toloba pe on doit protéger même na ba Belleville kandi y compris na ba fan na e eza ke bazo kosela ba fan oya Belleville kandi o bazali ba famille Bota makambo mais kasi on a ba kosa makambo te parce que so ngana za na posa yo commenter na na compte na normal na ça faut compte pour na obanga nani nga penza elonge banga batu yango mutu babanga kete ba respecta ka mutu penza ba respecta ka ye parce que so yena elo mobo ya lokuta ngana ya na commentaire na OK makambo lo bokosi
au monde peut que muta commenter intel non c'est l'offre quantité ni ne la qui ça que bato bazo commenter ba ofin eza famille bota te ponga na bi famille bota qui révolté oui eza bango na bango ba finga na kati eza bango na bango lokwa neti mwana ana koselinga makambo epa minata agenda osala émission na Miss Lolo ole afinga minata akosa ke ngam tuna fingi ya minata ti lelo preuve ezate o ba te ke bango na bango ba mi finga na bango mais baza ba fanatique mo boyna révolté ba mi finga na bango ba sa semblant o bi ke ngana zana voice o ba otonga sila tika boy na zana voice o ba otonga sila ya spectacle na filmer na bango oyo Pamela donc baloki to pesi famille bota raison nde baloba ke mama biso pe za mama luketu ya solo alakisi biso na spectacle alakisi biso na film bwana bango ne bazolo babongo beta biloko ya mutu na otonga ka kabarate bona otonga yeke mam c'est inspiration esili nde yango ezanga do batongi ya omoni vite o vivre na ignorance na okosa na mokili mais conscience na okosa ngote donc so to ko ngande na vandi boye madame Belleville akabelanga ou pas kande na vandi boye no lia na komba Belleville yo yebi combien de personnes o batindelanga ba code oyo na yebi bango na sima ko lobela Belleville ya yokutu ko soko zo lobe bongo ngai vraiment o moni quoi problème apesa biso te do to liaka déjà na kombo ya soki to liaka mongo ya bafana bata Belleville te li fele fonga matokota ben oui to liaka ngo penza e fonga bango moko ba oloba ke mams inspiration esili batongi balobi akobi Michael Jackson filmo ya yokisi bango Sony spectacle ya yokisa bango Sony batongi ye ya to lobaka ata ba réseau awa to mona ba kikedi to mona ba konzo to mona ba président na biso ya ba groupe na biso ya local awa soka ye penza lancer défi na yeke ngana obeta mayalos to mona penza ke oui ba acteur na ba actrice ba sala ki spectacle oui si ba sala ki penza yebisanga si la spectacle ni na sali spectacle ni na sali esali makambo pe sali gaz wapi inspiration ezate ya ona esa bino ke sila tema yebi ko komate alongoli polémique ya musique ya yena ngona théâtre akumba biso na distraction ko Belleville tellement ye asimba big oye komaka ba théâtre nyonso ya Congo atimbela ki ba onyoso ba yuma ngano lakisa bino ke ngande mutu na simbi écriture na Congo akima na distraction omani lelo ngana nde na zabo ya gérer ata yo mutu ayo finga yo oya yebi yo très bien ayebi yo bo mwana na kokola na yo soka ye penza ye abandi ko finga yo tenir ba propos moko ato sali sembla tango vana yo mo maya miso ko kita parce que ayebi yo très bien comme mutu ayebi ngate ayebi vina ngata ayebi tende na vivre ne na koli oyeka bandi ko tenir ba propos moko ya lokuta na internet ni chaud ni froid ni chaud ni froid na olia fufu pena makuta minene wana na omela do esalange lote parce que tine na vandi na comprendre que oh tine nga ye loba boy pozo makambu azwa 10 francs na fin du mois e boko la bana Belleville na la mukazo décision que muto nyoso tanga kombo na titre na kombo na miniature na copyright ya olobi e ko koma makambo te banano eloko lobi wana Belleville so alamuki kana tonga lobi que à partir de l'autre trop c'est trop a déclaré ta 4 combos a déclaré ka ba kombo na ye nyonso wana o elongi na ye kombo na ye tala ministre ya culture a sa réunion na Congo tika boy je te jure a sa réunion aloba ke madame Belleville pourquoi olingo boma ba congolais nzala olingo boma bango nzala pourquoi parce que bana l'autorité morale na bango mama na bango sila ti na mutu ya suka bango nyonso baliaka na kombo Belleville si baliaka na kombo Belleville si la personne ndenga avanda wana lali penza kangi misu alamuki na tonga tali likola baton si la nga lelo na komi boy c'est grâce à Belleville voilà c'est vrai c'est grâce à Belleville lelo oyo loba na oyo nyonso kosa na obatu mais conscience ba kosa ka conscience te pe bato balingi ba créer ka benemi na batu mususu o atindaki intel asalaki boy est-ce que bino bozana ba preuve que atindaki mutu oya osala boy allez si tout monde sortie médiatique il y a grand frère non je crois bien ça grand frère non mayonnaise alobi qui a yebi Davina na comportement wana te mais pourquoi Davina est na loka boye c'est que ça ya moko ça na mutu moko atindi te baloba te ke batindi parce que yo za mukolo nanga menga pe na mukolo
na maturité na yebi eloni na kokolo ba ope na kokolo oyebi pe mabena malamu na mabena malamu na yebi ezane eloko moboye oloba na nga epesinga kanda opesinga oyebisinga ke koloba ngo te mais c'est tellement na siliki makasi na yo loba ngo ezane eloko mususu opekisa ngolobi ate ya prince Luamba pekisa nga na lobelo côté Jerry Kobeto sa pekisa nga na lobelo côté mais ezana biloko mususu ato pekisi na oyoka te tina niveau o nga na 8 ans ya kofinga yo te ya koswana na yo te to ana problème na yo te ozwa courage ya obenga nga na téléphone ba no finga nga pona mutu mo boy wana to penga conseil na oyoka te na kozongisela yo na kozongisela yo mayonnaise nenga zana vivre na batu na sentiment na sambla pe mayonnaise ti nenga zana ya mayo ya kaka na plateau so ba poser aux questions ya belle vie tondima na biso nyonso déjà alobane kama be ya belle vie aya okokosa batu te ke o mukolo moko boye ntel bu ah mais dernièrement ou to regretter bien émission wa sala ndimaka za bakuku boye et sala kama be a regretter mais donc c'est comme si on dirait azongi ne kaka giga omonenga zana yamba yatika ne distraction ko on za bakuku parce que place na yo a rejouer ba film exacte ya mesana de na bagad a mesana na bagad a jouer bagad parce que lelo tinenga lobaki ke on a lingaka belle vie wana te quoi que rejouer na SB a jouer na rôle nini a rejouer na rôle nini a limiter na rôle parce que ndenge zana mutu ta yebisa mayonnaise ke jouera kizengi parce que rôle ya mayo wana na Bel Air production a joué place ni na tellement moto lo bana makambo eza sérieux tikamo rôle ya mayonnaise ya kizengi penza yena ayeba na Bel Air production ya ko jouer place ni tikamo yeko te belle vie te mutaloba ke mayonnaise jouer kizengi poza limiter na ba rôle belle vie te parce que to yebi lelo kizengi oya ko jouer na théâtre loba obana ko jouer normal au sali AVC des films ça nini et continue au belaki au sali AVC yango film et continue o kaka mayonnaise nenga jouera bongo kizengi Sylvie et Seka CG abenge ya mayo za tournage na Belle Vie production a joué de place na ezate place na ezate ba lobarate ke ba otinda ba mayonnaise tinenga ya ovana na plateau o tenir ba propos ya bongo na tindi kasi te alobi eza ayebaki Davina na comportement wana te Davina ya kala na Davina lelo c'est la même chose azaka Davina moko Davina soka komi quelque soit mabango eza ba touchaka ba parents te nga pena finga no nga nyonso mais soko toucher ba parents to baluka na poto je te jure yuza kwanga wewa mupendela mamu njingu mshabila manjisha na nga lelo na zate soki bango te nga na zate nga finga na ongai koselanga makamsa nyoso mais soko toucher ba parents ennemi juré à vie mobimba sikoyo nga na comprendre pourquoi sote ndeko na biso sila mabezo sala makote na ye mais au moins batu ba yo condamné batu sila na batu nete mais so ezaka na ngambo ya Belle Vie au moins batu ba ye ba condamné pour tout mona ga dati ale kaka mankaka Belle Vie mayonnaise yakate tout mona Teresa ya manka Belle Vie mayonnaise yakate pourquoi na Davina mayonnaise yi bako ya na Belle Vie te parce que Belle Vie a moi mukie makamba sali na théâtre bango ba ya na mikolo tangi na basali yango na nte tika boy oui basali yango te siko ba vanda ka wana nde bazana ta balobake oh Belle Vie asala ka réunion te bango nde basali la Belle Vie réunion ba vanda pa ba mama na mikolo na batata mikolo na mwana ya mukie boya zana ora makasi bondeni mwana wa mukie osala makambo oyo biso to sala te donc réunion pena Belle Vie tango ke jouer na Sinac Belle Vie Irsil Pechanga mama ba mama muteke sila ta ba ke jouer na Sinac na ba maka longa ba ke jouer na Sinac ba kuta banani kuna loko mama Sainte Thérèse wana Sainte Thérèse basila ba Belle Vie ba Irsil ba no jouer bana na iti lelo place na ye par rapport à âge ba no jouer bana par rapport à âge par rapport à elongi pe ndenge par rapport ya âge na za mukolo na bango aba no jouer mama na bango pende ba jouer na ti ba aussi ça faut beta bango matolo tika boy je te jure faut beta bango matolo oyo nyonso eza neza haine Belle Vie aya na théâtre s'imposa za oyo aza lelo na yebiso lelo moko yebi biti o ba oyina Papa Lombe ezani parce que Belle Vie aza fierté ya Papa Lombe Belle Vie longoli ba te Pamela zela babi Belle Vie a corrompaka Papa Lombe la patrona a corrompaka Papa Lombe yenda monaka ya kabila Papa Lombe makasi a sombaka conscience na ye po aina sila ce qu'on a lobby Belle Vie azana on attend un reporter
nyonso Alexia na musala na ye nayebi te bakuta na Papa Elombe nini bavandaka akabelaka Papa Elombe mbongo je ne pense pas na mona na te baya pena koloba ngo baloba ti o akotisaka na ba provision oboye na boye po ezalaka ye mais ngaso na kotiseli Papa Elombe et provision c'est normal faut naza consciente c'est grâce na ye naza lelo faut naza consciente malgré nga loba na YouTube mutabimisa ngate mais bino na baya prince lomba bo contribuer le loso nga na zui na 10 000 francs na pesa ya prince ata 2 000 na pesa ata 2 000 pour na reconnaissance wana parce que elong sou na koko loba ke te ya prince o yebso ke kata ba loba bote ba sala boy a contribuer un plus na carrière donc Belvi kanda a pesa rapona papa na ye a pesa rapona papa na ye c'est normal a pesa rapona somba yete Papa Elombe a encadré Belvi o azali le temps azo corrompre ye tangu Papa Elombe memaka Belvi na Côte d'Ivoire corrompre ki nani parce que tant Papa Elombe qui na Belvi Côte d'Ivoire wana si la succès a kenda Côte d'Ivoire te poani parce que ça limité aibe loba français te aibe loba français te embadi mama là je te dis la vérité si la aibe loba français te si la penza bandi ata 5 minutes au loba français a loba français ba mot Papa Elombe atali lobi te oyo kapela ke mwana mokonzi atali aponika o ya poni Belvi. Donc likamakendela film ya ma grande famille te eza français oui azaki limité na français en tout cas la vérité mboko makambo eza Côte d'Ivoire parce que azaki limité na français tangu Papa Elombe mema Belvi Côte d'Ivoire na contrat ya ma famille donc français on kaka nem de rater film ben oui français français on de rater ça les films oh là là yemo kaza consciente que oui makambo mwana mwasi wana oloba ya solo eza français. Ce qu'on est content ma casse malgré que nous vivons na Belvi na semblant à partir à film ma famille. Moi no ayena misu nanga soit disant de baloba ke nga mutu na yana ayena groupe Simba marqué contrat ya pays mususu ngai ah mais Belvi pas ya groupe Simba déjà ça Belvi ayaka groupe Simba aza déjà Belvi ya jury oza président ya groupe ya théâtre atati neto vanda ba plateau boto sala a théâtre quel que soit outi na groupe amunene wana succès mais soko yé na groupe abatu wana obuka na mapeka na onyoso voilà ozonga normal oyé penza ke mwana mo boye baboti yo sika oya bovani bino no sama beba webso ale mata na scène siko place ok l'axa talent na okuna o convaincre président na chef à répétition voilà yo kanzi Papa Elombe ti ndenge Belvi quand bana jouer abana ko kome pas major abana yo ka basangonete te abana yo ya mukie comme ne Belvi kandi akomaka ba film boye na boye te abana yoka abana ko yoka abana ko mona tangu siko Belvi kandi aye na groupe ayi ala bisko mutonga aye na groupe nanga aye na groupe Simba amati na scène tan Belvi amata na scène ndenga joua Papa Elombe bimisa mbongo na poche bamba ye na miso basila ba témoin tika boy je te dis la vérité ami sous la bango ba témoin Belvi aya a epata Papa Elombe ka premier jour à répétition pe lelo faut bosser la différence entre Sila na Belvi Sila na groupe Simba a contribué kana ko jouer a contribué kaka na ko jouer histoire ya Papa Elombe casting ya Papa Elombe oyeba ke place on a Sila a jouer na Leyandaya mais Belvi a contribué na ko jouer na scénario na ba idée na ba casting na nyonso a contribué na groupe Simba on a une différence les amis OK différence ya Belvi na Sila eza makasi so yango moni yango lelo sko babundisaka babundisaka omoni mutu aza na étoile o ezo briller komona no pasité ata likambo wana concerné yete baotanga komona yango na koma omoni pas Belvi eza normal moni Belvi aza lokwa Rebo Chulu Rebo aye carrière mobo ya mulai penza te aye a kocha s'imposer lelo so babandi kotanga ba chanteuse congolaise Rebo koko tolonga ba maman Mbili Abel tolonga ba Cindy ba oya génération si Rebo koko za numéro 1 de 3 ka wana compter ba parce Belvi c'est la même chose na théâtre lelo te numéro 1 ce qu'on Belvi na théâtre lelo aza numéro 1 ya ba chaîne YouTube parce que Belvi nenga aza ni maman présidente ya groupe te aza maman présidente te mais abimisi bana o imaginer Belvi mayela aza nango na makambo asala pour nani na mérité ko la ministre ya culture et art ba bia bimisi bana musupe na kati ya groupe Simba ben oui même ici là Belvi mtabimisi
bobo ya boy. Si la belle vie abimisi si la, Irsi la bimisi si la. Irsi la bimisi si la abimisi si la. Mais oui. Abimisi neni. Hein? Abimisi neni. Abimisi neni. Irsi li peshanga makambu wana ba obenge mobutu. Mwana bandala tongo. Irsi li peshanga ba contrat eke ezongi. A signé contrat en Afrique du Sud, a signé contrat en Angola. Azo préparé film na ye Irsi li contre peshanga wana si la li dodo. Et l'autre côté ma papa. Akenda ka répétition na groupe si bazo ndinda. Irsi li peshanga commis film na ye Irsi li contre peshanga. Alobi muta jouer principal les asila. Irsi li muta bimisi sila. A joué c'est principal na film na Irsi contre Peshanga contrat Afrique du Sud Irsi la lobi que avant la que les contrats a imposé producteur a zo imposé producteur bocha sila et longo Afrique du Sud a imposé le producteur d'Angola pourquoi non va battu balobaka ke andimaka oui Belleville asunga sila mais balobaka Belleville alobaka ngotro est-ce que c'est vrai na sila na Belleville na loba papa sila a chaku Belleville lobaka Belleville lobaka boye bisanga Belleville a salé mission banda na neni tala te mission au Belleville a sala na Vincent eza ya neni omoni siko mabe ya Belleville ezaka nini alinga bato na bolingo ya solo amone ma sœur ye ma sœur wana tango obenga sila ma sœur awakanzake sœur na ye biologique sila zela oyebi ngai te na kolapisa yo bakomatisa yo miniature bakokoselo makambo bango na nga na kodedikasaka mpona tuka ko mutema esala Belleville lo côté alobi nini naobi sila aprouvaki Belleville olakisa alobi ke bato bafingaka yo na kodedikase bango ben oui akodedikase bango mpo batuka Belleville siko esala Belleville lo côté esala Belleville lo te omoni mutu ana ora mwana elaka omoni soki nzambe aponela yo ke oza président de la république oforce te okoforce yango ata mokie te yango biso nde bakongole fo toyebaka eloko moko totiaka eloko moko na mutu ke soki ntan wana eza ya yo te a quelque soit forcé ekosimba te siko nde tomonela eloko oyo pasteur de la foi aya fukama ntina kunda lelo ezosila te lelo ekeye mati ezongi toujours cinéma na biso lelo c'est comme si yo olobaka nini ntango balobaki Belleville abebisi théâtre Belleville abebisi théâtre te les contraires Belleville nde mutu obongisa théâtre te na bika Belleville parce que na boyi kotanga peut-être balobaka Belleville sila babebisi théâtre te Belleville sila te baloba te ke Belleville abebisi théâtre les contraires Belleville obongisa théâtre bato babebisi théâtre eza ba mayonnaise bayanga yo bato babebisa théâtre na bambote na bango ya bamakasu wana bazalaka ye mutu asala banango mbota likasu ba mayonnaise bato bayo bebisa théâtre na bambote ya bango ya likasu les contraires Belleville na yo obongisa te wana ezalaki bolingo bana lemba yo joue pa na nganga mpe na koya kojoue pa na yo bato bana ojoue bagagi wana nyonso azalaki bana lemba bana matete mpe bazalaki bana yolo bazalaki bana kasavubu bazalaki ezalaki kaka bana lemba te ezalaki toujours mbota likasu les contraires baya makambo bayela biso ba contradiction te bayaka na likambo tutu omoni eloko eboma congolais vérité congolais ndenge azana tante oyo ko encourager mutu na makambo na osala malamu congolais oyaka po abebisa aboma mabe ya congolais yango nomonake congolais tolinganaka te yango siko Belleville pe atika kopesa confiance na mutu nyonso parce que bato nyonso atika kopesa confiance na mutu nyonso lokola nani surtout ba comédien oui tant yazo ya pembeni na yozo linge na amour vrai ofongolele mutema njoka te ya na bakabali mobo ya ye kaka alukelo moko epana osoko kei esimbi abano tutelo babordir bano tutelo babordir siko na héros yo omoni ngata nazaki famille bota te mais na zwa te ovana na finga Belleville parce que mutu ngo bobana ofinga depuis 2016 10 ans a changé kata zaka numéro 1 à l'équipe bino nyonso moi te ki bo vivre na union so bo mi pesa face ya vie mobimba ngata nazaki famille bota te na na te ofinga Belleville parce que ti lelo eza flatterie te ti lelo na mona ka défaut ya Belleville na mona Belleville na mabe moko te na bakanga Belleville songi te Belleville abwaka ka bato mabanga o bafinga te Belleville encourage ka bêtise te na mona Belleville na mabe moko te yango na yeka na parole ya Davina apwa nzamba kokozala injuste boye poani makambo nyonso malamu kaka pesa Belleville oui
makambo nyonso malamu apesa belle vie makambo nyonso penga ya malamu apesa belle vie te belle vie amwana ilaka franchement voilà en tout cas na bino bana 10 bana 11 bana 30 mais parents nyonso ata boti bana 10 ayeba yake mwana onga na lingami mwana oza makambo na via ozala oyo ndenge mama belle vie na papa belle vie banocha belle vie ndiba banocha belle vie lelo alata nkolo ya mabe nyonso sur internet tinde tovandi bo tosala émission tosali combien de jours combien de mois combien de semaines o tokutana na belle vie te tosololaka te comment c'est possible ba propos na ngana oya otenye no tenye ba propos na nga moko boye e comme que belle vie mto otinda ye est-ce que belle vie na temps oyo et bela ba film wana kota mais soki batali pena belle vie na sila nani atindaka bato mais sila ba preuve moko palpable to luka ba preuve moko sila mutatindaka bato parce que so atindaka bango te sila zana temps ya ko dédicacer bato wana nyonso o dédicacer ke ana tant que sila comme tina niveau lo ba ke tata mwasi tendresse azaka matata tata na yagola ndenga zana yeso ka siliki ayaka abangaka te oh alobi mida na essaie de parler mabaza muziki moko ya mbanga muziki moko ya mbanga donc asepelaka na makambo basalaka nini balobaka basala asepelaka na makambo nyonso oyo balobaka voilà tokomi kochite mais tozomona mpe makambo mpe ndenge ezokende ondire mwa kindoki ekoti na kati motema mabe nazoka mpe ondire na makambo akobwaka na maladi mpe ekoti au juste tozokende wapi na makambo oyo Pamela Matondo lelo soko otala caméra soki lelo babi zwa message moko tindela sila okoloba nini nga message na otindela ye d'abord aza actrice congolaise lelo oyo osala pe fierté ya ba comédien na ndenge na ye na théâtre lelo oyo ba okumba ye na distraction oleba ya basa lelo ba promotion ya ba film balingi ba kotisa ye trop na polémique. Mais c'est comme si on dirait c'est pas la polémique. Mais oui, parce que eloko liboso so ekomeli o sepela nango te eloko nyoso batelemela nango dès le début. So ko telemi eloko dès le début te c'est ko sepela nango. C'est qui vraiment o sepela nango parce que biso pa to mona madame Bellevie a benga yebiso ke makambo sala na no sepela nango te. Boko sa musala na bino normal te. Comment c'est possible mutu o ya tenir ba propos finga papa o ya bimisa yo lobi oyo o dédicacer ye c'est ko sepela na makambo sala ki c'est ko sepela nango au moins de balobaki ba comédien baza ba hypocrite ne ye moka bimisa siloga wana parce que na lobaki ye muta bimisa ngo ye muta ya nango o bato nyonso bazwa ngo ke ba comédien ba hypocrite parce que tant yo lobaki ba comédien baza ba hypocrite au sangisi en général falo tanga bato yo mona ba hypocrite pembeni na yo olingo lobaki lokola comédien tel baza ba hypocrite mais yo ya au sangisa en général yango lelo siloge koma ke ba comédien nyonso na ba comédien baza banani ba hypocrite et pourtant makambo mususu obino bosa na privé yo moko o comprendre que likambo eza mabe mozo encourager bato wa hypocrite te voilà je crois bien Pamela Matondo ngana yo to kabwania voilà to silisia wa nzamba lola batela biso parce que makambo ezo kende mabe soki okoki koloba peut-être na 1 minute mot de la fin na yo par rapport à nyoso to sololi et puis otali sa famille bota eloko na utaki ko déplorer na mona mutu mo ba telemi azolo ba ke azolo cette tension mo bo ke famille bota ba na ba faux compte te ba tu bazana ba faux compte moko de sa faux compte na mutu moko eza ba baku parce que bango bazana langage facile à ofinga parce que on na ebisio nga biso nyo stoza ba youtubers mutu mo ta oloba ke o atala ka muninga te o olobi ke na tala ke ta kosi. Est-ce que ça la batoupe à ta film était na vie on a droit payer au la télévision azanani asa peut monter théâtre ou actrice simple yo nengo za babenga ke kaka la kaka pongi ozana okutu te ozo babengi yo kaka ya ko tourner wana kutaza toza tana tana yete oya koloba ke acteur ou actrice simple oya sala polémique na bato bazora papier na biki bakomi to ana tana et puis biso famille bota to comprendre mutu to sana et to ana Bellevie s'il vous plaît. S'il vous plaît, Aza reine Elisabeth. Bellevie Aza reine. Ah bon? Oui, Bellevie Aza reine, bango baza ba princesse. Donc Bellevie mta diriger bango nyonso. Au moins attends comme en 2155, Bellevie Aza ka reine, on tika la reine histoire, on tika la ko changer. Moi nga na uti ko belo mo ba film ya ma Bellevie. Ça ba bilo mo ça ba chef d'œuvre. Ben oui. Obi na uti total na tala ki susu spiritus. Na tali tableau ya
sœur na biso Marie-Hélène na hôpital ndenge azolela Alex akufi natai na moni mama biso na kata bi o kapinga atemi na biba beleli nzambe c'est ça ba œuvre otangi kombo Alex otangi kombo Alex toyebi ke Alex aza mwana ya groupe Simba azaki reconnu te Alex ngana mona ngai na théâtre te mutabie na groupe Sinar pardon aza soki mwana ya président Caleb abimeli kuna menga même na ba film ya président Caleb o eleka na TV lokala na mona Alex te te ajouaka na mona kete na yebi ete na yo yeba ye na Bellevue production na ye yebele na Bellevue production lelo Alex yo yebi comme na ba star aminene ba osala challenge na tableau ya Alex o jouer na mama biso étoile na papa Serge ba acteur na ba actrice aminene ya Congo ba sala ngo challenge na TikTok donc c'est elingola ça que Bellevue dirigeant Bellevue a grand Bellevue nenga zana ya ka poser pierre bango ba yo matsa ba brique voilà Pamela pesaka ba mbote to pesaka ba mbote a poser penza pierre bino boye bo matisi ba brique et loko na lo bango mente fa un moment ça fait très mal hein on va pas mutu wana zani na problème na batute a sala ba mission te aza fi de problème te a lo barate mais batu ba finga ke chaque jour et mo que ça la rapasi continue bo finga Bellevue bongo bino moko na ba conscience na bino na mitu na bino et lobela bino ni ba olia te so ba lobeli Bellevue te pesa ba boko la bana na mbongo masumu Bellevue a reconnaître que ça la bino mabe soka sala bino mabe te tous ces pays ici bas tika boy je te jure tous ces pays ici bas ngona yebisa ko loko chaque fois et belé na ba journaliste na ba comédien ba ko tubela kana kombo Bellevue na biso likambo kangango le ba ko tubela merci beaucoup vraiment na babonné na biso nyonso ki lelo bo s'abonner bo liker bo partager vidéo famille Libota pas de distraction to consommer film na biso mais ya culpa c'est ma faute to consommer vraiment et vous allez bien makasi en tout cas Poutine de l'écriture ou aza autorité morale na biso nyonso Bellevue Kandila patron na mama vana na ngwene na yo bolamu eleke belé babwaka ka libanga na manga kotela Bellevue Kandila za manga kotela merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Golola patron je te salue aussi papa Samunkunku le nécessaire Jeanne Mboso Maya chérie tu sais que je t'aime beaucoup. Voilà, merci beaucoup Pamela Matondo. Ceux qui vont tolobi ma bébé supporter. Nga senga pardon, te bo supporter nga parce que il faut tolo ba vérité. Erreur monumentale au président Lombasa na vini. Bokata ngo bocha na TikTok. Pour bibisa sila na théâtre. Il fallait pas. OK. Ceux qui si la zarate na théâtre na biso ko finga no ninga ezalate. Oui, papa kulutu yo po finga ka. Ba tango bango ba yaka nde biso to yaka po esui motema bande ko bele ba otala ba omona baza na su ya mvutuma moye ba lobeza te pe ba comprendre que famille bote ba finga te biso to zana ba actrice ba jouera pas Bellevue to finga gesha ta mukolo moko te voilà to finga ata ser na biso milo ata mukolo moko te to respectera bango parce que po ba koti saka na kati ya Bella production na Bellevue TV ba koti sa mbongo. Allez, bah comédie, bon, on a bino bah hypocrite, bah on vouta bino. Bon, mayonnaise, zongela pena scénario, yo amasa nanga oza mutu nanga, zongela scénario et ça la bien. Kimukala ane ça lo bien, to komi jale lo biloko biso mto banda kopo. Okoti na kopo na bisonde. Ba fingela bino ngo. Ba fingela, moni musala ba fingela biso ngo. Chéri, bozo mi bala sans esprit. Ozo lo bela Bellevue ndenge nini. Tala mayonnaise comment va na kita comment lo bela sila. Si vous continuez à me faire un changement de bande brisque ça qui n'entend. Donc merci. Une menace a été détectée. Voilà, merci beaucoup Nabino tout Bolandaki Biso na Active Final Télévision. En tout cas quant à moi, Totika l'a toujours focus sur la film Nabino mais ya culpa et que ça la bien famille bota consommons film mais ya culpa et que ça la bien. Nabino to biso na bino to kutena bino na émission mususu ya sika. Bye bye.